Ah, Fidèle d'History na Kinshasa, Fidèle d'History na Brazzaville, Fidèle d'History partout, Fidèle d'History na Luanda, na Tanzanie, na Côte d'Ivoire, na Abidjan, Fidèle d'History na Paris. Teyeli susu na deuxième partie ya film na biso oyo, famille sacrifiée, film ya tif oyo boza komona papa aza na bozwi, aza renommé, aza na pouvoir na mboka oyo, mais a sacrifié vie ya bana na ye. Ya mibali o mibale bozomona ba voyou, talaka kandenga Alex abosani ko nga même tirette, bana basi minei babala mais mabala ngo mbutu baïbolandaki biso te na première partie. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Fidèle d'Imov TV, la seule et l'unique chaîne YouTube du moment. Fidèle d'Imov TV, abonnez-vous pour na kozwa ba film oyo na intégralité. Igwe atindi biso pour na koyebisa yo par rapport ya makambo esengeli pour na ba enseignant pour na koyede bana na bakena école. Yango alinga yeba ko sunga biso ndenge poto résoudre problème oyo. Chief wana za numéro 1, numéro 2 ezali ki kotala sikoyo mboka ozomona ke toza vraiment na besoin ya lisungi ya bato lokola yo pe toza na école moko. Mais toza besoin toza na ba université. Oui, toza besoin ba université. Yango moni ke toyo ko yebisa yo. Malamu. Bolobi vraiment malamu na yo kibino. Mais pardon, boye bisa igwe. Nazali occupé na ba makambo ebele ya kosala ba dossier za nga na table ebele. Yango ezake zo sala na s'occuper vraiment na makambo wana te. Mais yebisa ye na kotonga ba école mibale ya minene, ba école primaire na école secondaire. Pour na bien la population na biso wana mdeza malamu na koleka wana pe na remarqué que communauté na biso zongi penga sima na makambo éducation. Yebisa epe que na kotonga salle munene oyo kosunga bana basala ka sport makabebele cinéma. Ouais. En tout cas beaucoup za la toujours vraiment na esengo na ya honneur ya kozala mwana malamu lokola ngai bo profiter na bonheur oyo nzamba pambolanga pona bino pe pona communauté na ngai profiter. Donc nazali wana pona communauté na ngai kosunga bino vraiment oh topesi mbote onyeka monsieur yaka salambangu Fidèle d'History mais ngai na Kinshasa, Fidèle d'History na Brazzaville, Fidèle d'History partout. Boni ba famille bino oui, juste kaka ki oyebi ba problème ya frais scolaire. Yango kaka nde zo déranger biso. Pesa bango saminera na mutu moko. Nzambe non sosuka ponanga, oui, ça problème te, chief. Nzamba pambula yo. Merci vraiment. Chief. Ozi bondu. Gadredi minama o. Rien ne va vous arriver le comme la yote et le comment côté mabe comme lo na bola munyo so vraiment Chief merci merci na 100 000 moi na kofuta minerval ngaye ndeko na ngai landa film oyo na bokebi nyonso nini yango so marché tabino mibale pona nini bolingi kosala ba bêtise papa zapi papa ke na réunion moko Collins et sengeli botika buso ba wana bozo sala
bozo maso na kati ya libota pe réputation ya famille nyonso bozo sa eza buzoba hein Alex wapi Alex na yebi ketike na chambre na ye azobanga koya poto lobela ye ba vérité naza désolé o aza wana te yoka Collins en tout cas botika buzoba na bino bozo sala wana pendeza malamu te eza toyebi bien que papa za na mbongo toyebi que papa za na bozwa za loba ko suka ya koloba na mboka oyo soki a décider a ko décider ata na prison boko kota te mabe so boko sala bo excuse nga s'il te plaît bo sunganga penda bo décevoir nga te donc soki na comprendre que botiki banda na bolati kitoko bongo boye na ndako papa na nga pona ko bimisanga na salon pe ko yebisanga ba bêtise kanga munoko na yo wana yo esengelo yo kanga Sandra soki bozalaki bino surtout basere na nga te naza koasire bino bokolinga boapresse nga te Collins botika s'il vous plaît botika ye na moni ke il faut reconnaître berere na ye Collins pena nazo blâmer te eza papa ne moto komisi bango bongo nous surtout eza nini botala bana bana ya chief bana ya batambongo oyo la grande mamaka na proposé à kotonga école gratuit pour la communauté na ngai na proposé na pesa ka sacrifice ya mwana mwasi chaque 6 mois na kati ya école wana pour que na simana yango na soka bozui ba sacrifice nyonso tout eza bon pe eza accepté sala yango pe okozala toujours récompensé pas ya royaume na biso ya grand maître. Merci grande mère Emeka, à bientôt. Mosala école kobanda nazolinga e banda bana babanda classe ngana kobanda kozwaka mwana moko na kati école wana na pesa ka sacrifice ga jolo osali bien mwana na ngai ndeko na ngai yo moto kendaka koluka lisungi honorable ministre akosela biso école ministre akotongela biso PDG moko akoya kosala réhabilitation landa filme oyo chief alobi akotonga école mais na condition école akotonga wana akobanda kopesa sacrifice ya mwana moko pendant 6 mois grand maître na bumami liboso na yo impact yo lingi osala ekozala bénéfique mpo na bavictor grand maître nalingi namonana na communauté na nga mobimba nalingi nasala makambo ya minene koleka mpe nalingi na kati ya makambo na kosala wana pesaka basacrifice na vautour noir eza malamu. Alors sacrifice no sengo sala na lobby na promettre que na ko sacrifier moi na moi surtout après chaque 6 mois donc 6 mois na sacrifier 6 mois na sacrifier na kata ba école wana contrat est bien pesé acceptable. Alors quel la désir nous a dit grand maître désir ko za nini ce que za lipamboli na lingi naza na richesse naza la bozui naza milliardaire naza na autorité na mboka oyo considérer que salami merci grand maître tolanda film oyo na bokebi nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te bato bolobaka o biso ono tozozela gouvernement appui à l'autorité tala ba autorité oyo mon autorité na école moko boye avec ko réhabiliter soko komona madame akufi soko komona balave ba osala ba accident bale mosuba koyi ba kizengi film oyo ete ayo ndeko na biso ya mwasi yeyo akomi kizengi nani akomi si kizengi papa la bango alobaki akopesa mwana mwasi moko après 6 mois. Est-ce que papa na bango tu fais mota commissaire kizengi tote tolanda film oyo na bokebi nyonso merci na ba fidèle bien
merci na ba fidèles nyonso ya République démocratique du Congo. Merci na ba fidèles pe ba fidèles ya République du Congo na Brazzaville. Kumanoki nazo kumbanoki. Nzambe na ngai oni na ngai komende ko na nga mwasi o nzambe ko sala bongo te ko tika biso te. Allô d'accord boni azadenge nini azamabe oh nzambe o ya sanoki tambu sanoki nzambe o kote kuna kota boye ya côté na droite d'accord concentre-toi kuma malamu filmo eza kitoko filmo eza gu filmo eza lengo wapi chief akomisaka mwana ye moko ya mwasi kizengi botala bana bato ya mbongo oyo bino boamviaka o mwana wana aza mwana mukebo ya rulaka na Range Rover o mwana wana aza mwana mukebo azokende bapota azozonga ndeko na ngai oyebi te nini tata na bango asalaka nini oyo tata na bango aza ko réserver mpo na bango sepela na muke oyo nzambe ya lola aza kosunga bapara na yo mpe vi na yo sanoki tokende sanoki tokende kumba noki nazokumba tokosala accident tokoma film oyo te ya yo chief alobi akotonga ba école akotonga ba centre culturel mais akobanda kopesa mwana moko après 6 mois Jessica ni nango ezo marché te na yo mpona zo ko se comporter boni nango oza sérieuse okomi liboma nzambe ndeko na biso amosa akomi liboma Jessica mwana zapi nzambe na ngai Jessica kosala biso boye te Jessica kosala biso boye te nzambe pardon yaka na intervention ya biso bana yo nzambe tosali nini yo lisumu ni biso tosali yo nzambe na kati ya bana yango toza konyokwama tokomi so bakizengi nzambe yaka Jessica patombo kaka filmo eza kitoko filmo eza gu film eza lengi babimaka Jessica pa ya papa tokuti ye kuna alors eloko nini ezokobangisa bino mpona nini boza agité papa esengeli to retrouver ye esengeli zonga esengeli penda mobali na ye tokanga ye to retrouver mobali na ye afuta oyo asali ndeko na biso oui mobali na moto asali ye bongo azobeta ye papa tobandeki koboya koyebisa yo tala sikoyo ndenge nini abeti ye akomisi ye nerf seke abeti ye na kati ya banerf likofi abeti ye pete ebouge ye mutu papa asali eloko moko tokanga mobali wana papa asali eloko moko papa nzambe tisika telema est-ce que mobali ya Jessica nde akomisi ye kizengi to pe papa nde akomisi Jessica kizengi bolanda filme oyo Jessica ndeko na biso mwasi eza vraiment étrange eloko nde kozala cause ya makambo ya Jessica oyo nzambe na ngai na mone eloko abwene oyo te na vi na nga oza sûr que Tim aza stima makambo wana te oh mon Dieu non nazokanisa bongo te nayebi ke Tim azonyokola ye mais Tim aza moto moko ya misala molili te nayebi Tim bien est-ce kozala maadi moko eza mentalité ekozala moko eza psychologie ndenge bazobetaka ye ndenge azomaltraite ye peut-être yango wana ekoti ye bongo Tim oyebi bien papa na biso oyebi de quoi aza capable esika oza ko se retrouver tokozwa yo naza kobanga o nazobanga naza na confusion vraiment nazobanga keloko moko ekomela ndeko na biso ya mwasi nani akomisi Jessica kizengi Jessica yeyo papa alobaki batie na kati ya chambre bafidediana papa yeyo olanda filme oyo papa yeyo papa azosala nini
papa bino bato balobaka o papa botanga akosala nga mabete mama botanga akosala nga mabete bolanda exemple ya film oyo papa oyo yenda bota mwana oyo me andimi sacrifier na bakisi na pouvoir na ye akomisi mwana ye ya mwasi kizengi esali pasi pe mawa film oyo esunga yo ndeko na ngai ya mwasi film oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali Fidèle d'Historie na Kinshasa, Fidèle d'Historie na Brazzaville avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment papa Nabiso akomisaka mwana ye Jessica Kizengi pour na ba pouvoir pour sa fonction ya premier ministre pour akoma déjà président PDG et inspecteur Fidèle d'Historie yango yo ba fidèle na ba fidèle na bozota lato bozota laté comment on a dit Juliette na kiona la nano kimia ok d'accord lobby tokuta la lobby ok oyo mwana chief ya mobali ope travailler kosa na nini ko izala malamu la nanga buta lelo koloba note ebi nga za mona patron ebi ke soko boy na kolongolo musala ebi ke ngande héritier lopango ngande na desidaka soko boy pe na ko bare yo tokende siko kende liboso na chambre allez bouger tokei bouger tokei ebi ke ngande fils unique ngande prince ya mboko yo film oyo ete ya bino bato bozana bokonzi bato bomona biso to eloko te bébé naza désolé nazo promettre na kosala pona yo non kozala bongo te ezali kaka mosi nanga me nazo yebso nalingaka koleka ye komitongisa te kose répété te akoyamba so téléphone na yo te akosimba te ouais monsieur d'accord oui monsieur amonaka mosi na ya chanjaka maloba oui monsieur d'accord nakozala wana oui monsieur tala makambo bana tifi bango na biloko au revoir monsieur abanda kosoa na likambo nazondimela appel na yo te ozoloba oka moto moko azo séduire mbala moko moninga mbala moko bochanger kasi oka impressionne nga papa pardon maman naza na mère ya malamu te oui mère ya malamu te et donc na ba conversation na nga oyoki nini nazo sona bato eza bato bafere ne talinga te oza sérieux nazo sona bato bafere jour sambele ezala ndenge na okanisa te soki eza ndenge na okanisa yo komona moto awa na ndako oyo jule nazoyebisa yo ozokende oyo famille ya ndenge nini héritier du trône yeyo ye asalaka nyonso alingi akoboma soki alingi akoviole soki alingi awa azwaki mwana mosala na kati ya ndako na makasi yo osali nawa désolé monsieur allez quand tu répondre nga bien longana na mbeto nga papa bina soma mbeto aboy osola na mbeto aboy allez longana kita sanoki aluna longana na lebi di ozela nini na ozela mbongo monsieur tala mwana ozoba mwana bola zo mbongo yango wana alongana tika lata allez kolata blamba libanda lata libanda zoba mwana mobola na sunyo na peso masabili bino libanda film oyo ete yo moto salaka na ndako ya bato film oyo ete ya bino ba autorité bino bato botika bana bino ba se comporter boye Fidèle d'Historie yango yo mais c'est na lingi na nettoyer na ero yo le moso auto nettoyer bima kuna longwa na ero nga lali noto sabile nga
Fidèle d'immeuble production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi ba sale la yo clip, que ça soit chrétienne ou profane. Olingi ba sale un reportage, il y a émission, il y a matanga. Olingi ni susu. Alex Yebisangaï. Olingi ni oyeba. Alex, ni nango sali na mwana mosi wana. Ozoloba nini? Oyebi ni nazoloba. Kota. Alex. Nazo comprendre les autres marchés te na vie na yo. Pour na nous autres traiter qui momo so na ndenge wana. Obwaki na tongo. Après ko bimana yo obwaki. Mais aux autres traités le quoi mutumo bazan ndumba ezaki to côté. À se comporter le kola ndumba ngabe na traiter le kola ndumba. Ni nango ya mabe nazo comprendre te ozolinga mona mosango beneni non. Pona koloba non. Est-ce que mona mosa koloba non liboso na biso penda ba beau garçon boye bana ya milliardaire bana motambongo autorité ya mboko oyo to koloba non motaloba non to bomiye tapa ozo kende kutu musika non nano eza mot sto longwa na kati ya dictionnaire na biso muta kolobela biso non azate azala général azala ministre azala nani biso toyebi note nyoso tolukaka tozwaka yango donc toyebi makamba note o donc nasa aza stupide Alex Bongoti papa na bino aza na bozui aza moto moko na mboko aza moto munene mais bo sauver honneur ya papa na bino to protéger nini tala penda yo penda bato nyonso somona na baza ba free na biso bilanga na biso moko ndenge somona boeza biso nde to decidaka tapa tala na ko permettre buzo bana te choma nini yango yebisa biso nini yango ti yoka ngai problème nyonso tout ezaka toujours na solution nango yango nde eza loko tokosala yebisa biso tosala nini problème yango eza nini problème nyonso to ezaka na solution nazo croire que tu nazo kosanga non koloba bongo te eza possible te akoki kosala eloko ya bongo te oyebi bien ke aza mbalo esprit nanga zo tromper ngate eloko nini zo tromper ote eloko nini zo pousser ba ke azo tromper ote yebisa biso est-ce que eza te ke ozo penser ndenge azo betaka yo ndozo kaisa te ke azo tromper yo yebisa biso toyebi ke azo beta yo bien toyebi ke azo nyokola yo toyebi eza bongo te oui mais to sala lokwa no telo ke zate na observer penza soke lo mo ke za kobomba mapo appel wana na banda yo kaneta so wana mwasi OK to ba makwa mususu to ba mususu tika mamba mibali fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville awa to monaka chief boni toza bien boyi malamu messieurs bovanda nawe kosala nini pona bino aussi platif toza na posa lisungi na bino ya yo pona kobimisa ba marché na biso kubanda na Dubai basengi biso mbongo moko ya munene oui chief naza vraiment na deux conteneurs na ngai en tout cas pona kozongisa ngo koya nango awa na mboka oyo pona kosunga peuple na biloko wana na koteka yango soki na teki yango na kozongisa lo mbongo marchandise ngeza qualité moko ya bien chief edenga s'il vous plaît chief namoni boye bisanga montagne bozango posa chief tolobaki 1.7 million de naira 1.7 million de naira namoni yaka awa bayaka koluka lisungi epe ya tifi tifi apesaka pamba te na ekole apesaki ayozela sacrifice awa akosala nini na bajene oyo baye kosenga ye sacrifice baye kosenga lisungi antuka na kosunga bino eza problème te
na lengi ba jeune lokola bino ba entrepreneur boza ba jeune oyo boza ko bunda boza ba jeune sengeli to sunga bino tala yo moto za na projet ona kende pa honorable wana ONG wana fondation na ba boostenga la na filme oyo na boke binyoso. Oui chief to ko courage to ko sepela makasi chief mbongo ezate place sengela kezala Alexandre na collecte bosala buninge nini est-ce que bana oyo penza bako kite ko tika esika mbongo evandi mbongo penda evanda sanke basimba pona nini na nyoso tu bozela ngaye papa tindaka garde du corps akende kozwa mbongo esika batiaka bana baheritier bazwaka mbongo nyonso tifa yebisaka bango bozela tifa tia kozwa mbongo wapi yo moto olukaka kosenga lisungi tala bisika oyo yo kotisaka business na yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bunda na muke oyo za nango yo moko oyebi te motema ya moto ozokende koluka lisungi chifi yeyo asungaka pamba te Colex na Alex bango yo bakimi na mbongo ya papa tala bisika tifa ye kozwa mbongo grand maître chuba yaka na pouvoir na yo mbongo oyo esala makambo ezwa oyo ya ngai chifi yeyo akendaka kozwela bango mbongo na temple aza koevoke sur yango filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mobali yo moto olunga koluka olingi kobanda ba entreprise na yo te sala ta kabine ndeko ya mobali banda entreprise na oyo oza nango tika kokende koluka ba échelon sinon non ebele bateka bokonzi na bango ebele bateka ba chance bien 2 millions de naira pour na mouton surtout. Bon, ça 1.7, mais tu peux 2 millions. Oui, merci. Merci beaucoup, chief. Merci vraiment. Mais beau téléma. Tu as pour ça dans beau téléma. Merci, chief. Merci, chief. Ok. Bino bozali ba force na biso ya lobi bato yo bakoya kopesa appui na kolemba na biso. Il faut to sunga bino. To sala en sorte que avenir ya la business na bino e mata nazo kanisa na sala club moko bo e ko sala en sorte que ba entrepreneur sortir ya communauté oyo ba s'en sortir ba zo mbongo. Oui chief chief merci vraiment Nzamba Pambola mbongo na pesa bino za remboursable te. Oh chief merci Nzamba Pambola yo toku pum pambwa mata Nzamba Pambola yo to ayi go defa no pesa biso ya ofele bo mata bo fanda bo mata na kiti bo fanda eza bongo te nazawa na pona communauté na nga boyebi ke bino nde bozali jeunesse na biso ya lobi boza ba leader na biso ya lobi bozo mérité tif na abondeli bino bomitungisa te d'accord monsieur merci beaucoup bande ko bayaka koluka lisungi epai ya tif azwelaka bango mbongo na temple tolanda filme oyo kosuka wapi eloko nini kokomela bandeko oyo naza sérieuse na ndako oyo donc eza na makambo ezolekawa donc alalaki mpenza na prince butu mobimba yeyo ndumbango yeyo bafi boza mpenza bino su nil boza eloko te boyebi mpona nini nazo ndima mokeri na bino te po ke Alex apesaki nga mbongo ebele oyo tata na mama bino batika kosimba te oyo botika mpe kosimba ngo te na bavi na bino wi olingo ebisa biso yo moto oyo mwana patron alali asakani na yo abwaki lokola mbwa yango ndo ezobisa biso makambo ya mbongo eyoka ta soni na yo te mwana mosala ya ndumba tika soni ebisa bino nani parmi na bino surtout oyo soki chief aboya koboya kanga munoko na yo yo pe o bande ko sa ni ndande ko chief ya mobali na butu tukudi
chukudi obando sana chukudi nini kaka chukudi wana mwaleke mwana ya leka chief ayakawa obimina ye bino sotu ndenge bozawa na ya koboya prince chukudi yo bimana chukudi te bino sotu ndenge bozawa bimagana ba yebo bimagana ye komeka ko tute koloba nanga yaya ekozala mbala suka o na deja na bimaka pe na ye ala sinon non okoyeba onga nazali ndenge na shofaka okosala nini nga nini yo mpo oza mwana mosanga mpe naza mwana mosanga kosanga eloko te Fidèle d'History na Kinshasa, Fidèle d'History na Brazzaville, bangoyo héritier du trône autaka na supermarché tomoni na mwana mwasi moko aza nani bake wapi ake na ye kote nini bango bakolo mboka bango nde bayeyam droit ata abomi ata violé bakosala ye nini désolé eza nzela na nga te tokende wapi oui toti na shopping tokende na ndako na nga tokende na ndako na yo nzela nanu problème eza nini est-ce que eza normal ke osombeli nga biloko ka lelo emba moko lingo okende tokende na ndako na yo ka lelo mpo na nini s'il te plaît zongisa ngai nayebisaki yo te ke ngai na agisaka bongo changer direction papa ozwingaka lelo en plus il faut ebaki ozwima mbai mosika lelo mba moko osolingo meme na chambre na yo ezalaka bongo ngai aza ndumba te tolingani ka lelo mpo meme ngai na shopping soki olingi ke omemanga mba moko na ndako na yo ezalaka bongo kitanga na kita boni boyeko mwana mwasi atombokaka azoyeba moto azotombokela ngai est-ce que tout comme ça soko za ndumba tika opose nga ba question bête soko lingi te tika na kelinga moko nazo tuno ba question bête na kosima na sima ko dépenser pona yo na sombelo biloko olie omeli siko to kele na chango lingi te ale zonga kuna na kati ya moto ka oyebi nga zoba tala zoba ya mwana mwasi oyo bilinga na lingi yo toke na restaurant olie omeli na bitoke na chambre zoboya zoba niama tokei ozo senga nga soki oza ndumba siko nazolinga na laki so o naza capable eza o nalobaki te eza o nalobaki te s'il te plaît eza o nalobaki te okoyeba nako viole yo kutuna na posa te yeyo la fio banda ekobisanga kazofinga yo lelo penza tozobeta ngo biso mibale lelo penza tokosala ye biloko ya mbala suka Alex Colex tala zoba mwana mwasi wana basombele biloko baleisi ye aya kopesa azoboya ale manda kota kende tika bongo ndikulanga mobali tika bongo tika ye eza malamu te tika ye bongo aza mwana bato oyo ya sunganga tika bongo te bosala bongo te film oyo donc papa kangi na kata ndako poto muna yete oui naza désolé donc papa kangi na kata chambre et c'est ça pena important alors la kuna na kata chambre zela nan eloko nezo marché te papa za wapi po na nini papa kangi na kata chambre et sa chambre za hôpital faut me mettre à hôpital et sa chambre za hôpital nazo comprendre te makambo zo marché awa on a tima vraiment po ni papa ko sa makambo bongo nazo comprendre te mais ayebisa tout ça ok na hôpital mais asali na kata chambre nazo comprendre te nezo marché ni nango zo marché te zela nano est-ce que papa lingi te ke batu ba mona mwana ya mwasi ni akomi kizengi azali siko na honte mwana ya mwasi eza na sensité komi tu sa te nazo benga papa sikoyo obenga papa eza normal te est chambre za hôpital tolanda film oyo na bokebi nyonso papa zo yamba te na yebi kaza réunion kanga munoko na yo réunion
papa zo mona kangi na kata chambre est-ce que hôpital za na kata chambre bandeko na ye batomboka ka papa zo ndeko na bango ya mwasi olamba na hôpital akangi na kata chambre poani na kangeli kuna filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali landa filme oyo na bokebi nyonso avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment ndeko na biso baviolaki ye yo basali biloko ya mbala suka ndeko na ngai ya mwasi yo moto abilula lula bilingalinga omoni mobali na jeep na mutuka otokende resto to dine yo wana ngv ngande nakutanaka na bato minene nga na dinaka na barestaurant ya cher tala filme oyo eteya yo soko kotika te nazosenga na nzambe okuta na bato boye eloko nomembeli ngai ya neloko moko te kosala te papa esengeli nazwa nini naza na position moko naza kosenga napesa yo ebele na oyo kosenga grand maîtresse ok nakozala na besoin ya bapartie intime ya mibali est-ce que eza possible nazwa yango eza neloko moko te yo koluka awa sanke ozwa yango s'il vous plaît naza na posa na yango naza na posa ya sexe mibali me kobosana te sacrifice eza devoir mpo na moto nyonso nazondimisama ke ekosala mabongo awa eza bamaître na bamaître baosenga na bapouvoir oyo aosenga oyo mpe aosenga oyo ndeko na biso baviolaki ye yo aye na la police nini yango ezomarche te awa baofficier bango oyo officier tala bato baviolaki nga bango mibale bango wana mibale kanga bango sikoyo zwa bango officier est-ce commissaire na yo aza okura ke oza awa chief en fait aza okura te ke toza awa namoni très bien sikoyo officier toza awa po tokanga bana mbale wana baviolaki nga kanga bango tika makambo batifi kanga bango tika biso sa musana biso chief toza vraiment désolé na nyonso tu oyo ezosalama en tout cas tokei siko boyebi emeka nalingi ke opesa basoda oyo mbongo yo jeune fille esengeli oyebisa baparent na yo baédike yo mpe osepela na oyo bazopesa otika makambo ya kolandaka bajeune fille bajeune garçon pardon na nzela surtout soki omoni na mwa mutuka omoni na mwa nini en tout cas mais na yango naza koassure ke bapesa yo mpe eloko moko okende okota na traitement ose traité mpo banda activité en fait ke olandaka so mibale boye te bima awa oza na chance mpo papa na nga aza awa soki te olingaki tongai tobandela ayaka na la polisi bakanga bana ya tife chief alobaka alobi est-ce que mokonzi ayebi te alors soki mokonzi ayebi te bolongwa awa boza ba enveloppe bokende na kosola na mokonzi na bino nino bozolinga na yoka bokotika koya kwambete nga depuis quand bokomi koya kwambetaka ngaka kanga bundoko na yo kaka nini yoka na kiti awa te po banda koyebisanga ba bêtise na bino nazo respecter no taki ba grande sœur nanga mais ezala mbala suka eza deuxième police okoki kokima vérité mais tikaka na biso loko moko soki Alex na yo boko changer te boyeba eke mabe kokomela bino oyo bozosala po papa aza na mbongo
oyebi ke combien bato baza koloba pour na réputation na bino na kati ya famille oyo tala zoba leki en tout cas nazo kamwa bino vraiment eza mbasuka bobengaka nga baya stérile Colisse abengi biso baya stérile donc respect zate donc aye pena to pese rapport à insulter biso donc na bandeko na biso moko penda bibali baza ko insulter biso ndeko na biso yeyo ma bilinga ba violaki papa na bango alobi ndeko mwasi contenté na o ba para ba opesa yo tika bilula lula dinde ko komela ye ndeko ya mwasi akotaki na ndako bakotaka te chifa lazaki eloko encore écouter sacrifice asakani te fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville fidèle d'histoire na Angola na Tanzanie na Côte d'Ivoire. Bon après-midi messieurs. Oh bon après-midi. Est-ce que zaki mbongo ya moto moko na cadre ya lisungi? Oui. Oyebi yango ndenge ni po ezosenga ndenge nini esengeli okende kozongisa moko soko olingo vivre nzambe aza na plan moko spécial mpo na yo kende kozongisa mbongo wana eza malamu te kende nzambe atindiki nga kende zongisa mbongo wana nzambe atindi nga zongisa mbongo wana ndeko oyebi nazo pense que oza na nzala pe oza mutu moko ozo luka esika nini esengeli oluka biloko ya kolia naza na ta bato kola bino te ndeko akenda kosenga mbongo epai ya chief nzambe nasali part na ngai mwana na yo ayoki maloba na ngai te ndeko akenda kosenga mbongo epai ya chief azoliaka bango mbongo na temple boni yo oza na information yebisanga problème eza nini nini baconteneur nanga oza sina ozebisanga non bandeko mibale bakendaka kozwa lisungi epai ya chief akotaki na temple apesaki bango mbongo moko ye kuna nzambe asungi atindi mosali alobela ye abwakisi mosali na nzambe mosusu yeyo bacontener yango chief apesaki mbongo ezini na mai ndeko na ngai yo moto oyo olingi kobanda babusiness te ata mo eloko ya moke osala ozoluka kaka bagros moyen ozoluka kaka bato ya minene bakosunga yo olanda filme oyo mpo nani makambo ezokomela biso naza mal troublé ekoki kokoma ndenge nini mpo na nini contener ekoki kozindaka bongo contener nayebi te honnêtement vraiment nayebi te nayebisi yo nyonso na investir na tie ndako ya papa na nga na defi bambongo na oyo kutu chief apesaki nga na tie oyebi oza na besoin koyebisanga te nayebi mpo na nini diable aza méchant mpo na nini diable adetestaka resite ya bato zela est-ce que ozala vrai nini yango oloba soki bozwi chief apesaki biso eke eza na nsima na yango eloko moko ya mabe eza possible mais esengeli to revérifie oyebi ke depuis natie bamarchandise na boutique na nga nazokoka meme koganye mbongo te naza incapable ya kofuta ndako naza kojure liboso ya nzambe naza kojure soki vraiment na trouvé moto aza impliqué soki eza chief akoyeba de quoi je suis capable de quoi je chauffe nazondimisa matoke komona ye esengeli atala biso ebisa biso eske mbongo apesa biso ezali normal oui non mon cher na pensé te que eza idea malamu na koloba toza vraiment na habilité te ya kokende koyebisa moto asungi biso eke to akise en face mais esengeli to vérifier toyeba eloko nini oyo esali ke
to perdre mbala moko après kaka kozwa mbongo na ye après kaka kozwa mbongo na ye to perdre mamoko biloko nazo comprendre nazo pas de zoloba ngai pe naza kobanga te nakokende na ndako na ye nakotale na miso pe nakotuna ye ayebisa ngai ndenge nini après avoir kopesa ngai moko biloko na ngai zo marché te tokende Dios sala attention ndenge ozokende kuna sala attention bandeko baya kozwa lisungi epai ya chief lelo oyo babandaka bango moko na oyo chief abakisaka nyonso ezokufa se kokufa ndeko na ngai ya mwasi yoyo po banda business ozwa lisungi ya mama honorable chief eza na mwasi moko libanda kuna azolela nazomona ok yebisa ya kota yo moto oyo avosala entreprise oyozela kaka communauté bapesa ONG wana basoutenir yo elanda filme oyo oyeba lisungi oyo bango bapesaka na nsima nango ezalaka nini chief pardon chief isunga ngai naza na posa lisungi na yo telema chief tika nafukama o chief tika nafukama pardon suanga chief madame ezaka na nzambe nde moto asungaka pe ezaka na nzambe nde bafukamelaka s'il te plaît telema madame telema na kosunga yo telema nanu oui chief yebisanga siko promesa nini chief mwana nga moko ya mobali chief docteur azosenga 200 millions pour ke abikisa ye chief pardon chief ok madame c'est trop 200 000 naira eza ebele si napesi yo mbongo wana okotika kolela oui chief ok oleka monsieur kende na ndako kota na ndako ozwa 250 000 naira yaka nango osala noki Fidèle Story filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali Fidèle Story yango yo bozotala te filme oyo eza kitoko filme oyo eza elengi madame mbongo yango oyo zo yango eza 250 000 na lingo kende mbangu o sunga mwana nyonso mpona nga wi eza mpona yo mbongo so mpona nga tifi nzamba pambola yo abondama o tifi nzamba pambola yo vraiment telema nzambe o nazwi mbongo o Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout avec moi votre humble serviteur et awa tomonaka moko ya mobali ya bana ya chief oya banda ko solo la monaki mwasi asutukaki ye na likangu mutu ko eza banani est-ce bakokanga eto bakokanga yete film eza kitoko film eza bandeko ya basi na ya mwasi na ye bango yo bazoleka est-ce bakokita est-ce bakokanga ye film eza kitoko film eza goût mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Mauve Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Mauve Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer
religieux, civil, contactez-nous. Tokosalela yo musala ya bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi tout ça la couverture na yango, contactez Fidèle du Mauvais Production, tokobanda bino na morgue, na salle oyo matanga na bino est exposé, ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So, et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel. Basala yo spot publicité. Fidèle du Mauvais Production, nous sommes là pour nous faire la spot publicité et la qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Mauvais Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Mauvais TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Mauvais Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidèle Mauvais Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle du Mauvais Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Mauvais Production. Fidèle Mauvais Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kinguta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Mauvais Production, c'est la réussite de votre business. Fidèle du Mauvais Production, agence de marketing et de publicité. Et là, il y a 5 choma salité. Et ça, nous avons baton d'arrêter, ça, la mossa qui toque au boye, nakata ndako mbiji. Aza bien, nous sommes nini. Choma kobo maeso ka découvrir. Naza kobanga vraiment na choma.
na yebite na kolo bandenge nini oyebi ka suspectaka mbane wana dernièrement awa to pesa so rapport ya ba téléphone abane ko solola akosi oyebi ki faut moka découvrir yango oui pour ani te to yebisa ye a comprendre o mbane nazo sala na lingi fe to yebisa ye to jamais ko bomba ye yango to yebisa ye badesilaka bayebisa ndeko na bango ki bamoni mobali na nzela famille eza famille sacrifiée ndeko na biso ye azwaka décision akende koyebisa tife depo pesaka mbongo makambo ezomarche te ayoki mokalikala ebetaka nini ekokomela ye tife mpe abukanaka te ye mokolo basacrifice ndeko oyo tozomona nzambe asalaki ye ngolu atindelaki ye mosali ayebisa ye keza na motu moko apesaki yo mbongo zongisa mbongo wana eza malamu te komao na liwa ndeko aboyaki bino bato bozolanda filme Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Film était à yon moto négligeaka ba prophétie. Maman na biso paye yo. Auti kozwa lisungi pa ya tife po asunga mwana na ye. E kosala manini tife apesaka na pamba te. Est-ce que mwana mama oyo akobika? Famille sacrifiée. Fidèle d'histoire. Na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville. Fidèle d'histoire partout. Toza pe tokozala toujours wana. Ba fidèle na ba fidèle nyoso. Fidèle d'histoire yango yo. Bozota te tifa kotaka nakati ya temple azosala nini est-ce que mwana mama wana kuna akobika est-ce que mama wana kuna akokoma na hôpital tambeka yeyo fidèle d'histoire na Kinshasa na selembao na bumbu na kingasani na maluku na nsele na terre jaune fidèle de mauvaise production agence de marketing et de publicité tifiye yaza ko évoquer azobenga esprit ya nani yaka esprit ya ndeko aza na hôpital ebimaka chifa tobolaka ye chifa bengaka esprit ya moto ya maladi avant déjà mama koma chifa sa bomaka ye tala bato oyo lukaka lisungi bango yo onga na tambolaka na ba honorable onga na fekataka ba ministre ba député ba PDG ndeko na ngai kuna de basi ba bomaki na molimo ndeko yeyo akufi mama ndeko na ngai mosi ndeko na ngai mobali ke bana balisungi mosusu oyo kendaka koluka filme oyo ete ya yo ikena nazwi mbongo ozoza traitement na sikoyo ikena mwana ngai ewo infirmière docteur boya docteur infirmière nazoyeba te azoloba te mwana nga azoloba te ke naloba nayebi te loko nekomela ye mama aza calme tika nabenga docteur mama akendaka koluka lisungi ebongwanamaki na liwa ti feta sacrifice aotika tante ndeko na ngai filme oyo eteya yo fidèle d'histoire yango yo ozotala te tokodi nini yango ezomarche te awa donc neka eza mpenza ya solo mpena komaka na tsukudi yebisa ngai ozokosala nini kombono nde eza nani aza mbali na nga kombo na nga eza makele naza fe babotolaka eloko te ozoluka kombo na nga omana mbali na nga neka tika nga na eo ozoluka nini azoluka yo tika nga nyonso eza malamu te na yo kende kuna kati ya ndako meka nabi kende kuna kati ya ndako emeka yenda kende stop
botika babuzo baboza kosala siko boyokanga très bien na kokota na buzoba na bino te boyebi soki chifa yebi ke bino ba misala bozolinga na bino akosala ni siko boyokanga ezala mbala suka na mona makambo pena yoka makambo yo siko bino mibale bino mbale moto mutake na poste na ye nalobi motu na mutake na poste na ye boke ba poste na bino bozo karte mokonzi azoloba bandumba boyaki musala te boyaki nde bolingo ngaka bofinga oda makina mwana chief soko tala bino mon cher pona nini kokoma tina niveau oyo naza vraiment désolé chef naza déçu pona yo naza vraiment déçu pona yo bana misala ndako eza mystique bana misala balingana héritier pe balingana makatifo meka ozozela ke Sharakuma a rappelé que comme tango yo renouveler ba sacrifice na yo naza désolé princesse déesse na ngai naza désolé nazala ki tellement occupé pe na bosana ki kosala sacrifice nanga occupé na makambo eza important te na makambo eza na important te pour l'avenir na yo oui nazo promettre que sacrifice nangai et qu'on a 24 heures te pe na kuyanga moko kotika ngo awa Sharakuma yango wane sala mabongo mwana ya Sharakuma mema sacrifice na yo ozana 24 heures soki ata eleki 1 minute ata seconde moko après 24 heures wana yeba eke liwa ekovisite ndako na yo sala noki na naposa sacrifice film oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi film oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mobali tala film oyo landa yango na etaleli ya molimo comprendre eke ba vie mosusu yo za komene ezaka nde nzamba alingi eza na bato mosusu ozokende koluka lisungi baosunga yo te ndeko na nga komimona teke baabandone yo komimona teke nzambe alingi teke bato basunga yo me nzambe azoboya ndeke osunga mapre mabe yela yo sikoyo namoni koyebi nga te lelo kobima te na ndako oyo okobima te na ndako oyo okotika nga te mpo na stupide amona moso na mokusi ya bombe o bamonaki yo na nzela tima tikanga naleka okobima te tikanga nabima tikanga nabima okobima te bima naleka okobima te yo nakolakisa oyo ngai naza capable oyebi nga bien te oyo oyebi papa na nga bien oyebi nini papa na nga kosala tonga maboko na na chemise na ngai sino te nakobeta okoregrete sala oza liboma oza stupide nayebi ke okobima wa te okobima te choma tika chemise na ngai nakosala yango te tika chemise na ngai nakosala te okobima awa te nini yango olingo olakisanga nini olingo olakisa mpo na dernière fois nalobi eke tika chemise na ngai sikoyo okokende pai te tika okende te tika okokende te zoba ya mwasi koto oyo mobala bwakaka ye lisusu choma papa pe kuna basengaki sacrifice na 24 heures est-ce que choma pe ake na sacrifice film oyo kitoko bafide bien bolanda film oyo ete ya bino papa azosacrifie bana na ye après avoir kokomisa bango bastérile konyokola bango na ndaka mabala papa akomi kokomisa bana ye bakizengi film oyo ete